coucou la famille, c'est encore moi la vôtre, Miss de Miss Tania Lom. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, par la grâce de Dieu, je vais bien. Triste réalité oyo, na ebité titre nango ezani. Femme mariée, azo bundisa, homme marié, pour abalaye. La famille, abiso jijate, a to condamnate, to pesa conseil, to bak ça va savoir un plus. Un bon tonton, il y a quelque part à Beningabi, Miss de Miss, Betali solo nanga na la famille de Miss de Miss. Parce que na yo kande opé ça ba conseil, ba motivation, nengo sola na ba un bon tonton, ba une grande dame, ba jeune fille. Li solo nanga ezaboy. Na banana mwasi nanga depuis ba Afrique. To bunda to sala ba makambo ebele. Tina koma monto na koma na ba moyen na ngai na zanga raté ko liesa mwasi na ngai to bota mwana moko na jeunesse na biso. To sala ki na relation tina bali mwasi ndenge senga ka coutumier nani prédote coutumier en tout cas na sala nyonso wana. Miss de Miss na so kipara na famille na ye donc to sala kana biso bien. Mais quand ne makamongo ezalaka lokola koma ko sa ba business moi mbongo koma ko mona nanga na jija ki bon na tinda mwasi nanga aya na poto na mwana biso moko o to botaki na jeunesse. Mwasi nangai na yene na poto na tikie awa na poto kaka. Tangu ba komi koza na poto nga na zongi nga na banaye ko sala ba aller retour yo ebi kaka donc na soki para na mwasi na musika tozalaka même moral boyebi ka ba système bango il fallait mwasi avandisa mukanda penza ezala après ngai na koya poto vanda ensemble pone na za na ba business mo na salaka Miss de Miss et kendaka bien to solara très bien makamnyo so très bien. Miss, et koko manatan mo boye awa après quelques années, ezatike na vanda kaka na pays d'Afrique na beta à tour na zonga na beta na zonga pour na bike na zana mère ba petit azana poto. Donc na soki pa na ye Miss, basala ndenge nini pour moi si azala l'aise. Miss de Miss et koko manatan mo moi sabi na papa ma solo ya ba mikandango et ke nango c'est bon donc ndenge za boye ezoke nango c'est bon mais ndenge za boye po ekene mbango il faut to saka système moko système nini ndetika ndezalaka mobali soko aye lokola mwasa koma ki de na zemi ya mibale mobala lobike ah système ngo ezandela bi makambo eke nango c'est bon na de na zemi boye c'est bon mais siko il faut to luka muntu moko boye po sala nini o azade na mukanda na maboko bobika système ngo po a déclarer petit. Mobala bi a problème ezate soki sengaka mbongo soki combien toko salango po bino bozala stable et puis nga pena zala très bien. La famille ba l'occuper mutu oyo ako déclarer bébé ba zuipe ba pesipe ba mbongo ka ndenge zalaka. Mobali pe tango amoni ke ah mwasi akomi de na ba zemi do fona za place mona mwasi. Mobali ayeko vana na mwasi na ena mwana na ba moko na bébé na bango. Eko sala pe ke mwasi aboti tango mwasi aboti neka masolongo etambolaka mwasi pe bapesi kanda bapesi papier mwasi pe kitoko mais nzoka le mobali siko komi siko pena ko siéger na kata mboka o mwasi avandaka nzoka mwasi déjà azwaki déjà un bon tonton moko boye déjà na mupandi veut dire à kota de libala mwasi libala kota pe déjà libala abana koma kuna niveau kuma ko vanda pa ya mutu wana makangu wana e bon tonton wana un bon tonton na zaka mobala libala mais ba problème na mwasi car ndé na ba quartier tozalaka ba problème na mwasi ba solo yo kanaka ndé un bon tonton ba lingani na serre na biso o mobile na pesinga li solo tant ba lingani wana ba komi ko vivre makambo kana zalaka mobile na kati ndako kuna baza ba problème na mwasi amoni kazu ya puit ya moi chéri mo boy ya serre mo boy dehors allez divorce maintenant eke na bango pe bien bakaboy na mwasi na ye ya ndaku tant bakaboy mwasi na kei ndeko mwasi wana azafa marié makoti sko libala na ndaku ya tonto wana o bavana na ye quartier moko ana poto nde bakoma eko vivre ti tambo bwende mwasi wana azonga ki na ndaku na ye po mobali na sala ba aller retour et ko sala que ndenge kaza mobali siko tangu mobali na esko un bon monsieur un bon tonton ya ye père à ba petit na ye tangu akomi siko ko siéger ndenge zalaka na quartier awa na poto na mwa ba province ya ba poto awa batina batu ba yebana ka bango na bango batu bazana facilité ko yebana ba congolais ba yebana ba étranger quoi
et ko sala que tonton wana tango un bon tonton o a outi na pays d'Afrique mobali ya madame wana tango ba akomi ko vanda ndenge ka ezala esprit na et tout anika kamna un bon tonton wana makambu ya mobali ya mwasi na ye bakomi ko zala parce que fille wana ya kati ya ndako sœur na biso ala présenter ki mobali wana garçon wana ke tonton moko ka tozala na quartier makambo ebele bele tonton wana pe akomi siko zana père ba petit très bien aida kaye na bakours asala ka boye emoso bavani ba oswa na bango siko boye makambo ezala tellement ba mesani ba sepela ni makasi sans pour autant bon toto ba ke wana aza mbanda na ye mbanda na sens nini mwasi na ye ba komba bimaka na tonton wana mais tonton wana siko na part na ye alinga ki sous relation mwasi wana te déjà la mona mobile na kuma ko ya habité yo za marié mais bisenga te ko za marié senga ke bwana ba problème na mobile na yo mais mobali na yo akoma ko ya tia ozebi de photo tika tout garder relation bien mais si ko un bon tonton tangoye na mboko yo ya poto ba père ba petit ba tout ce quoi ba ya province wana ya quartier wana ko mais nini mobali yo père ba petit akoma ko tambola na garçon wana mais garçon wana bima na mwasi na yiz sikoyo tonton wana aye ko sa père ba petit ke na quartier okutu bato baloba ke nga na bima na mwasi na yo alors ke nga na bima na nga na mwasi no te nga tozalaka na biso te na mwasi na yo bato kaka ndenge balobaka bakomi kozanzoka mwasi na motema ezoswa ndenge relation ya tonton wana na monsieur mon mari na tonton wana nde ekomi makasi ekomi osala epasi ndenge ekomi kosala epasi bongo miss de kombali subul azozani na garçon wana abengi garçon na mkomso a déplacer abengi père ba petit garçon na so bengi père ba petit oza pa bien nazala nga quelque part mo boy na yeki osali so mo o nazoya nzoka mère ba petit ya parler azo insister ka il faut pas continuer bolingo kaka na un bon tonton na libanda azo insister bon tonton na boye na bandenge tout alingi na etabi zana mobali na yo tala kaka tozoza apena mobali no bien na lingi na ngai ke ezala loko mobo to beta ki ka vite fait esila nango mais ndenge nini yozo kangama na nga makasi boy atwali so ifo ko sila te na kutu mobali na nga na linga kana ngai lisusu te nga na préféra na nga ndena zala na yo no za baguna nga donc yo za nga ya bite nga ko zala yo te donc aboyi na bandenge tout aboyi na relation na mwasi ya libala na bandenge tout mwasi ya libala lobi ye kaka ye abitenge simba te nzoka mwasi ya libala siko abengi tonton un bon tonton ya libanda ndedi ni fallait to kuta na to vanda to solula ya bien en tout cas na okele côté mo boye en tout cas wana e osenga il faut sima parce que un bon tonton ya libanda zo boya mwasi ndaku na bandenge tout mwasi un bon tonton akeko tilanda na ye père ba petit place wa benga qui quelque part wana bakeba kuta bavani ba sola fo mona siko mwasi ndako abanesko ko landa un bon tonton libanda ayeba iteke bazana mobali na ye fo mona tangwa ye mobali na azaki obika na ba salon de coiffure ba tonton ne bakenda azali na kati ya toilette yele ka coach na kati ya salon de coiffure akuta na makangu na un bon tonton wana o ndeni na zo benga yo komo sala bo ndenge nini na komo bolingo matie na mutu tonton na bi mais makamneni boye na yebisa ke na obengo moko te ngana lingi suba relation na te mobile na uti na toilette abimi awa na poto abimi atali problème ni ouais nde ayeko découvrir que mwasi na ye ti atinda ye na poto abimaka na mobali mwazaki marié ozaki na problème na mwasi na libala mwasi na basali tout asali tout marié na mwasi ne bakabwani po mobali na pas décidé bakabwana nde bakabwana ki ye fi wana mtakomoko libala ne puta ye pas za femme mariée donc na minute mobali na lobi miss na komi perdu na sala nini na makambo nyos na okuta mwasi na nzoka akoma na ye femme mariée ya mutu moko boy et puis mutu ngana to koma ba pied to tambola to so na biso bien en tout cas to zalaka na biso bien mais na motema na yebite mistala ndenge basi ba comme ça absoti na suka yo mutu betara opesa conseil na basi benda basi matoi benda mibali matoi bakeba na basi tozoza na bango nzoka tozoka sabazaba ya biso nzoka bazaba ya biso de la famille lisolo yango wana
et moi pesa passe na mawa ngana loba toujours mwasi aza mwasi ya libala eza oza na engagement mbwa tambola na azamba kolo 4 matambola nzela moko neni toza na makolo mibale toko tambola nzela moko te la famille boko yebisanga ete ko miss ne miss muta mutana ba problème na ye makama mabala batu miss eta mususu mobala na ndo nyokola la famille soko moni place oza servite bazo nyokola eza na relation eza na famille eza na connaissance eza na nini il faut quitter soki okite ndoko garder ba respect na ba dignité na yo soko za na libala omoni ke ezo simba te bosali nyonso esimbi te c'est bon se séparer à l'amiable pour que ne kozwa na mobali mususu o lingi ye pas zwa na mwasi mususu o lingi na kati ya relation boza mwasi na mobali momona ke mwasi azo déconner ana ba makangu musu libanda bosala ngone li bande konanga basi la famille moi ça se respectera moi ça za moi ça dignité moi ça valeur omoni beto nde to senga ba mibali ba respecter biso faut pas coûter ba valeur na ba vie na biso il faut to représenter ba parents na biso la famille to obo taper bana to sa ba buzo bana kata mabala bana wana le ba okola ba osala ka pareil la famille to ko condamner te mais to lobika que et loko liba saute ko sa muninga te eza makama mitema batu mibale na kata relation na papa na mama so esimbite so bo moni ke bo se séparer muna msasa inzela na ye olia kokosaka muninga boy babiloko boy yango so boma batu yango sesa batu ba AVC mibali ba okufa mwasi abongana kindumba te eza pe pareil na mobali mais est-ce que so yoka ke mwasi ya libala azana ba mibali ebele akena kokota mabala bisika na bisika mais mobali akoza na kati ya libala mais azala basi ebele akota ka bandaku na bandaku azala ba biro na ba biro na eze loko biso to ko pesi lango maboko to ko betela ngo maboko te mais eza ba réalité ça la mabongo na couple to vanda to solo là la famille likambo aboye non une grande dame jeune fille toza mayele non toza mayele wazana mayaka ana kimote wana kimwa mayaka tezana basi musuba oluka mabala ezana basi mususu pe bazana bango na posa bavana na ba mabala moko boye o mona que ba o se comprendre na mutu wana momona peka ozwa peka mutu wana te mais faut la sage faut la très sage na masola mabala la famille ocha en commentaire toyoka de un bon tonton lobi betali sonanga na la famille de Miss baye bisanga na sala nini parce que naza dessus koyoka mwasi nanga na makama minene boye ko mona ke mwasi na banane depuis akoma nanga na niveau onayoka aka ke baninga na biso mibali basala ka makama wana menga mwasi nanga ndako to tine musika. Je vous aime la famille, soyons sages, bisous bisous.